Mais parce que tu me suis dit que tu es très loin, Nicodème, na jet set. Ngana za Janeli. Ngana za bateau dans la tête. Non, structure na za la kaka boye. Oya ngana za bateau no raisonner. Ngana za chanteur na imba. Pas qui chanteur. Ngana za siko chanteur. Ngana za siko chanteur. Na za plus que bateau li mo memelanga. Ça la patika ba presque quand même. Na yoke yenanga to kokanité. Muto tanga wana go azana wapi yango. Akenda na minso na États-Unis bon disque. Et je n'ai ni peso so aza ana besoin kende États-Unis kende. David awa invité nga na komi invité d'honneur na table VIP à ba pensée. Na fête ya ba souci champagne kaka balarme mon amour ya boye bazui wapie tes lèvres roses no kitisaka nga motema et non pas carte rose mituka nalinga yo sans intérêt bébé mais na internet namonaka nde makambo o sécuriser code à verrouillage à motema po bakadia bolingo nanga bakoka code verrouiller yango te soki un jour bolingo nanga ekoti ba virus pardon ko décide te otika ngai non que ozoyemba bien mais est-ce que ni ba affrontement pe koma mikolo so channel bina fara na plateau ngambe mutu na banda kutu déjà mama kambo wana fa batu mususu wana oloba ah ouais nganga na bandango série ya maya nkamba na RDG ya pena baba benga rande pena Janeli ya kawana donc toni koko dodo bandango série wana na frère na biso mo azalaka donc moi na tanga e ezate ouais et tokutanaka pe na ba collègue wana mususu ngambu wana tokutani pe na baninga na biso ya maison mère na plateau moko Janeli azawana mais Janeli ndi mtazai bena ekabola bitomba bayembi na bango mais tango Janeli ayembi kaka plateau maboko betamiti tina kati kuna ti libanda na tembe pesili voilà so komba nanga diki oya yo eza kobomisa chimbalanga o trésor kofosete porto eza déjà ya kofongwama o pardon place na uti poteka ukite o tika kobakisa lisusu banombre d'épingle o yaya na ngai o na sakoluka mosala na motema na yo lettre motivation zo senga ngai tala longi na ngai eza lisible o ke mon écriture o recevoir motema na nga ombeleli destination tu mena yebi yango vakutu aganga o ata bakangi miso na nga kitendi ya mwindo kasi motema kobunga te bolingo na yo edomu zamba o. Mais président na bango mutu azwaka bango ba musuba azwaka bango na ba rôle mususu musuba kozwa na rôle mo bolobaka bien olobaka makasi musuba kozwa yo yembaka neti mwa likelele akocha yo pe wana mesiko ba ba yembaka bango nde siko atrier ba baza ba chanteur zongwani o baza ba chanteur neti ba Janeli wana kuti za ba keso ba Janeli wana za ba ke ngabongo yela ngakamba amona banda ko volume na tuna no Janeli je belle sa garçon suisse médecine Lasconi Mobudu, Oyebisa, National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mamina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanu, Audace, Oyebisa,
Voilà, merci à l'internaute partout dans le monde sur Concept TV chez Namno Bolingara Mingi. Merci la confiance, merci à chef Fenek Mokonzi, Passimi Bilili, Alex Ngandoumo Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman, autrement dit mon Nzambe. Naza toujours là pour nous recevoir nos boulot. Un grand merci à maman, fille, maman solo. Et papa Oda, c'est Milandou, Patrick Trifazé, Courant, Yachini, Big Dédicace Nayo. Un grand merci à toi les jeunes boss. Apa Chamou, Pémoa, maman Linda, l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda. Azota Labisso, Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, toujours à la recherche du trésor. Sans oublier les grands Z, El Chapeau, Bambo Ténor. Je pense l'introduction pour comprendre que tout ça, na Janelli et puis na mwana Congo le fils aîné invité na chef Fenek Mokonzi folongolanga déjà na solo là. Janelli, bonjour. Bonjour. De la santé très kitoko na ngolo nzambe na ndeka ko mona yo moko ndeka ko mona ko pour la première fois na zoyo ba internaute ba otala yo un mot gentil na ba gaulois ba gladiateur ba otala ba mbote na ba gaulois tout ba gauloise donc Janelli na bino yeyo donc voilà quoi et puis là on le pesate quoi. Voilà, merci beaucoup. La droite Sanga Tozana, fils aîné Mwana Congo. L'homme du moment, c'est le passé. Bonjour, Boni Santé. Ouais, bonjour, santé. Bikaso Moutazana hôpital so akoza abwe. Donc na ministre santé za kitoko. Monika nengo zubiso tala ozu Janelli soin wapi. Siko ozupe Mwana Congo yewa na kosoki avani na kiti. Donc wana biso calme na ebike sito batala mondialement. Na ebike komatina ba Mokarim Moka. Mokarim Moka le boss, Jadé la perle, comme on a Léon Mbongo, Léon Mboma grand esprit, Pulubunzi, Papi Mboko, Drigombaki, Landry Zola en États-Unis, Alino Moke, Guilhem Maïndou, garçon, Guilhem Maïndou, ça va quoi? Voilà, fils aîné Mwana Congo, santé évolution Marambo et Kendeni, Boni Basango ya dynastie, volume de tout comme le niveau, parce qu'il y a un monde tout vraiment basé là, dynastie volume de tout comme le niveau. Ouais, dynastie volume 2, papa déjà c'est assisté presque Makambo, tout comme il a vu son assouk, Tikalika et Mogo annoncé, Badoua Banana déjà au lieu aussi tout Tchèque déjà Bassani na Mesa, Tikalika Badoua Noyoka, Bansunga, Janelli, Bayeminden, Bissondeni, de Fort Mouni Bakri. Donc Kalate kaka awa Kalate ça na calendrier mais Kalate Kalate on le bana parce que tous là qui ont les 3 mars et puis tout le monde bo changer sous date qui dérangeait moi ba te délai pe ba meloma te au moni Jésus de Nian salinga te abimise loko eza on dirait au moni basani balela na fête ba benga ngo ba usage unique kenzemo ba doyo ka 2 jours 3 jours nzemo ebungi alinga ko saba evre mo boye etikala na batu. Donc ndenge saba vita imana tile loso yoki ka vita imana Jean-Pi Mongalo komi bipale boy nsunga kana mato ya batu. Donc ndenge siko azana posa atika biloko etika la nsunga ndenge wana zokombani. Donc tangu batu bakozwa deuxième volume ba comprendre yango Jésus abandosa ndenge wana po bana na yepe bazana bazoyemba yemba. Zokombani. Pour deuxième volume d'abord ezaki focaliser na ba camarade na ye o ayemba na bango abeta na bango ba o ba yebo yemba. Pardon? Ezaki focaliser mingi na asaki premier volume na deuxième volume. Premier volume ezaki biso bana na ye. Deuxième volume ezana ba camarade na ye ba mi na ye o ba yemba na bango et puis ba o ba yebo yemba. Bongo bato tout ba yemba na feri ba bando yebo yemba te. Mais président na bango mutu azwaka bango ba musuba azwaka bango na ba rôle mususu musuba ko zwa na rôle mo bo lobaka bien o lobaka makasi musuba ko zwa yo yemba kaneti mwa likelele akocha yo pe wana mesiko ba o ba yembaka bango nde siko a trier ba o baza ba chanteur zo kombwana o baza ba chanteur neti ba Janelli wana kuti za ba keso ba Janelli wana za ba ke ngabongo yela ngakamba amona banda ko volumuna tuna no Janelli la solo la Janelli mais Janelli fait apparemment trop timide ndenge no toka ba musicien mais musique ezate ke faut zala kaka o tutumuka kaka boy na botin musique eza musala donc faut todo pesa kango pe respect et ça la bien et ngolo baté kaka kacha ba musicien baby kaka ke ba musicien ba melaka boy ba sala ka boy ba sala boy non bongo te donc il faut ça la pena responsable donc et ça la bien quoi pour ba musicien ba aspect ba ka mona ba pot de fleurs ba mouvement ça menangai na oloba no ni lisusu na eloko oloba eza te quoi donc
yondo au GG kakato tenga na GG te bat ba tala biso il faut convaincre bon que non yo pour des flirter nga za pour des flirter nga na za Janeli ya gola donc nengo ebi ke papa na nga yembaga do yeba ke nana zo siko formation les pattes. Est-ce que cours ko tapé bien sûr ko tabi ko pesa biso mo leçon au kanga déjà mwana mayele a profitaka na tango papa et mwana oyo azanga baboti a profitaka na tango ke papa baninga pesa bana na ye conseil yepe abata makana kwena ya sa nini achelito ya oyoka ya lola ngai. Donc les padres tango nyoso ako chata muninga mususu memenganga lito inangeza wana na landela. Voilà tout comme moi tu as Janeli tout ça no panza moi mais ma biso na dynastie non. La dynastie voilà na comme mayo na nanze munino ligne dynastie. Oui le bagolo ba osepela déjà. Oui la ta carte rose. OK na biso ka. David awa invité nga na komi invité d'honneur na table VIP ya ba pensée na fête ya ba souci champagne kaka balarme mon amour ya boye bazui wapi tes lèvres roses no kitisaka nga motema et non pas carte rose amituka nalinga yo sans intérêt bébé mais na internet namonaka nde makambo osekiriza code verrouillage ya motema mpo bakadi ya bolingo na ngai bakoka kode verrouille yango te soki un jour bolingo na ngai ekoti bavirus pardon kodeside te otika ngai ye David Mangaya otika ngai ye nakoma jamais lokola pêcheur babotolier file na ndoboye wana pembeni ya ebale misi ya motema malamu aza wapi aya komitika ngai na kanga yata na maboko lekata na veni miso ekonfirme fanichi ata ya mbangu solo yokata solo salata moninga plaisir azwa mboti na kashne lokola covid ezoboma ozo comprendre Janeli apparemment vraiment net singa na oki ozoyemba bien mais est-ce que ndeba affrontement pe koma mikolo so Janeli pe na fara na plateau ngame mutu na banda kutu déjà mama kambo wana avant batu mususu wana oloba ah bon awe nganga na bandango série ya maya nkamba na RDG ya pena baba benga nde pena Janeli ya kawana donc toni koko todo bandango série wana na frère na biso mo azalaka donc moi na tanga ye ezate ouais tokutanaka pe na ba collègue wana mususu ngambu wana tokutani pe na baninga na biso même maison mère na plateau moko Janeli azawana mais Janeli nde mtazai bina ekabola bitumba bayembi na bango même tango Janeli ayembi kaka plateau maboko ebeta miti tina kati kuna ti libanda na tembe pesili voilà. Donc vous allez Kaboula bitumba déjà depuis. Ouais, donc nga déjà na banda déjà mama makambo wana donc ezelo quoi c'est zikate quoi. Voilà. Combien de temps déjà depuis Yosa na Jet Set? Ouais, ngai il faut que calculer que depuis album oyo Utobima oyo qu'est-ce que j'avais dit? OK. Kitango bimaka. Ngandesko na na yeko kotokese. Na salaka test pe na nzembo moko ya trésor Chimbalanga voilà. OK. Voilà. Yango c'est ça là que evandisa ngaboye les padres qui ndebo ya mema ngai ya kende voyage boye Janeli azanga te. Donc parce que à comprendre que était pétango à travailler bien. Voilà. Mais toi quand nzembo trésor Chimbalanga vous allez penser moi bien titre ndé kiminga monda. Mais culpa. Voilà. Voilà, mais culpa. Trésor Chimbalanga talaka na ngai o simbelinga mbeli po ninyo ngana maboko na simbi lisala ya soso komba nanga diki oya yo eza kobomisa Chimbalanga o Trésor kofositi porto eza deja ya kofungwama o pardon
place na uti pote kauki te o tika ko bakisa lisusu ba nombre d'épingle o yaya na ngai o na sakoluka mosala na motema na yo lettre motivation zo senga ngai tala longi na ngai eza lisible o ke mon écriture o recevoir à motema nanga umbeleli destination tu mena yebi yanga vakutu aganga o atabakangi miso nanga kitendi ya mwindo kasi motema kobunga te bolingo na yo edomu zamba son altesse Koko Boduga nakoya kosede vinanga na kufanga na pimbwa neti Angelo Adé ou natika la terre ce qui aurait voir te vous comprenez voilà merci Bagola place Bazali baza vraiment aussi comme est-ce que idole nous la musique est la net non nga pena idole na ngai na kopia bena baba vieux wane bébé ebele ba pepe calé ba Carlito na linga ba vieux wana nyoso wana ba emba bien on comprend na ndo sepela pe na papa wemba lisusu donc na kopia pena ba Madilu donc baza moi trop quoi voilà ouais est-ce que otambola na nzela ba baloba Janely ba mona ronet nani Janely bazorondeni na nzela na quartier na ba collègue na yo ouais ngai kutu oneza question moko proposanga ngate wane kozala pena soki nzamba bateli kozala pena moko mususu ye pena na quartier na nga na futelaka otuno na nde sikoyo bayo na zalaka na bango esika na futelaka bango nde baoyebi so pena vraie histoire ya Janely so nga na lobi omona ke Janely amiko misiki azalaka boye mais c'est mieux ki okango nde na minoko bato voilà. Mais parce que batumsuba singa tomba mona ba très loin Nicodème na jet set ngana za Janely ngana za bato tanga na te non structure na zala kaka boye oya ngana za bato wana raisonner te ngana za chanteur na imbaka na ye pas qui chanteur ngana za siko chanteur ngana za siko chanteur naza plus que bato lingo memelanga mais ça la patika ba presque quand même na yoke yena ngata ko kanite muto tanga wana ko azana wapi yango akenda na minso na États-Unis bon disque et Janely peso so aza na besoin kende États-Unis en kende oui bien ngote afandia wapo alinga nde ya musala na etro yo mona te asana ba jaquette à tchatch zo mona été là afandia parce que yenda yende pour que les États-Unis linga boulot te non okeno ko ma o matara na safodage kuna likolo zo ma taba ciment bani kuna voilà ils a bien mais ouais oui bakaka donc Janely yeyo eza ba oyo tanga wana te donc nzamba sala batu bakokanaka moi ba très mais oyo eza siko Janely mais so ce qu'on a na ndenga mabete ba tio penza yo na batel pena na ndenga champ par rapport ningo non o ko sollicite o sa fe mutema Janely mtemba boy prisonnier ta zana nzala kolia ngombe mobimba meluto poto liberté ekotondisa ye lelo na expérimenté yango pinzoli ya innocent na boloko eleki prière ya bato ya mitema mabe ata bamataki mangengenge baini nanga balukaka nini ye tala agosanzelo estoma na plateau oleli maître Doli Chambala tellement la mission parce que j'ai déjà répétition maître Doli Chambala na pesi yo vraiment bambote bébé ebele Janely ya gola yeyo yo ebikaka donc imuta mama kambu na bino yeyo donc imona Jésus quoi voilà base la Janely na dynastie base la ngai na ye na ba couleur ya kitoko bato ba société là donc na ye na ba couleur a bien mon tuteur c'est pela non donc on a ba couleur a bien vraiment donc base en bango à l'aise mais pardon tout si c'est déjà notre qui répéter est-ce que
ba départ peut-être to ba moi ba nungu oyo ba collègue a fait rigola offert invité qui la dynastie de tout monde a besoin les casser dernier temps la émission yango pesa peut-être loko causer moi retard ya dynastie volume 2 dynastie d'abord ils en ont les padres moko eza mututé les padres moko sala ga makambo na force na ya pe en plus tout zalaka na studio na biso moko privé na palais donc ebela ko lobeza te mettre Dolich jamala nanga donc voilà fait ça ba dédicace ebele ko to lobeza te parce que tu travailles bandi déjà baba benganga donc batuto ba yebi ke Janeli alingaka ba mbote na bino ebela ko lobeza te quoi. Voilà, merci beaucoup Janeli, merci Nabatutu. Oyo, bazu vraiment temps et à Kolanabiso, vous continuez à partager vidéo, vous s'abonner à la chaîne de Concept TV. Merci na chef Fennek Mokonzi, ba obenge Eluka Makambu, chef Fennek Mokonzi. Merci na site Sambombo, moi na Popi à Gaillard pour l'assistance, maman fille, maman Masolo. Il y a Papa Das Milan, Patrick Trifazé, Courant à Chine, Olivier Nzenit, les pauvres de la ville, Motomo Kobien, big dédicace Nayo. Un grand merci. Na l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Londres, Tarabiso, na Moni Bongo, mon vieux papi Mokana, la carte qui gagne, Nathalie Ramazani, maman na Maïla, Onya Motema, président William Iko, na mère double. Yawa Yangwana Bambo Tebele, Bajo Bazia na Lubumbashi, Jojo Chenyawada, mon vieux mé Bambo na carte Californie. Bois Telme Belé, Alex Ngando Lamino Penda, trop beau partager vidéo. Beau s'abonner massivement, on se retrouve à la prochaine. Ciao.